ngai. Oh, tu vois là-bas. Oh, les kinyao comme ça. Quand maman t'a l'accepté. Maman. Maman gentille, hein. Maman bomingo kae. Nana bomingo kae. Siko boye bisanga ka boso mobali mo akoti. Azala kana na photo. Soko avandi kiti ebukanaka. Soko lambi oye na Thompson na kifini ko servir. Aya kuti mwasi aboye. Propre boye. Abongo sita ku kitoko boye. Potala. Et là comme soupe service ya basani. Il faut qu'on y ait un service ya basani ndenge ozo servir mobali. Fungoli na no thermos na ngai. Omoni na fungoli mufinuka liboso ya mibale pe ezali nyonso na po egarder moto ya makemba. Yangwana oyo eza makemba na biso donc soki mutangazwa afungoli pona moto esila te. Gambela tout tout tout. On a beaucoup pensé où était donc. Non, mais évitez que vous me mangez que na yo. Là ça va chauffer, c'est qui fait que ba na tout. Là ba tout le monde na on est pas là qui va du bosso. Je vais dire pas. Là on va aller. Quand il est à ma caméra. Aku tuh nggak bebe.
Je l'ai fait bien. Ça va. C'est ma case. Bien. Solo senza la battaglia.
olamba biloko ya ekolo mosusu okomona peke atoza ekolo kompe olamba biloko ya ekolo oyo mpe olamba biloko ya ekolo mosusu donc eloko esonga mpe ya surprise nayebi te so olamba moka tosombi babiloko tosombi makemba banini surprise tekende ta songa madina na olambela biso nini yatina bumbika mone natamboli na wenze natamboli vraiment na wenze totamboli na wenze na mama dina na bisino na mbote bele ba ebolingaka mama Elia Ditu ba mourir à service traiteur de conseil de la providence ba ebolingaka émission pour le mariage pour que na kata libala moi il faut aye ba kolamba babota mangana ngote me ba ye kolaka on apprend tous les jours surtout mesana ka ekolo boy elamba eloko boy ekolo boy mais okoza mutu ya mulu okoza mulu batimo ebine balambaka pondu ya mai mai poko lamba lelo ekipa alisute ko lamba ezaka ya tango akala bango baliaka mbinzo bango baliaka pondu bango baliaka ndakala bango boy wana ya tango akala metanga lelo makamwana ezaka sute donc on apprend tous les jours ndenge nini balambaka na sepeli na ba retour na bino tuna moni ndenge botala ki émission na saki na mama dina na oya groupe Snack ndenge na moi ba commentaire na bino kitoko en tout cas ça linga bien ça fait plaisir boye ba kese ki to sali émission boye na ba artiste na bino ta bozo complimenter bango bo ça ba commenter moi bien et puis ça va renforcer pe courage de continuer comme ça la ba émission a promettre ki bino que to ça émission mon culinaire botala ndenge nini moi c'est muyombe achaka mobali na kisi sko kiso moi c'est muyombe achaka mobali kisi yango eza nini kisi yango yangoyo eska basa bayombe parce que makambo kolia libumu oyeti na bumbika libumu oyo ekimisaka mibali mabala toza na mbisi dinana oui maman opesi bakumbo tete boyendeni bonjour toza na mama Elia Ditu touti marché tozongi tolingi tolambela bino moi eloko mokie bomona bayombe balambaka atiaka madesu te balambaka abitoto te donc tolambaka nyonso donc nga soki oza o moswahili mutedela munani donc naza capable ya kolamba biloko ya mboka nao donc tokimi mokie tokoti na kati ebale tokundolela bino mwa mbisi makoko ya minene bayebi mbisi na olobela yango oyo na kateli bindo yango eza déjà na plateau nazosalela bino mwa elubu moko boyoka elengi ya kolia tokosala mwa mbisi légume vert makemba na biso tokozala pe na makemba soko tozongi epa na biso tokatisika ebale mpa bandeko na biso bangala mpo balobi muyombe na mongala so baboti mwana babota ya moluba oyebi ke toboti yo don lelo soko tobota ye ngai koto oyo na mongala me bangala mpe baza na makemba ngai koto na mongala tozobota yo donc tozobota mama Elia likala te akofanda na mesa tokoza te elukila biso merci na kopesa mpe bambote oyo bato nasolaki na bango bayebisinga en tout cas mama tokosepeli makasi dina na tomonaki kaka na yenga bateatre boye mais aza vraiment accueillante
to monia ya bio kitoko et puis to sepeli nga promettre que a osala biso biloko kolia donc pas ka sablo on est trop sepeli so monie pesa mbote mbote komi merci beaucoup merci mbote na bino komi mbote ya mona mais salinga bien pour la monique naza na batunanga bao baza simananga bao ba accompagner ngai na ba prière na bino ba soutien na bino en tout cas ça me va droit au cœur merci beaucoup mais boy ba pe mbote pe la na rapena moi hello ouais bina boy na kotanga ba kombo mais place boza boyebi mamtolo mbote ke na pe mama mbote ke na rabe bon Chris di mwana mbote ke na na hello ko papa Chris di mwana papa mobala ya mama Sandrine papa Maman Sandrine, donc oyo kika. Kana bona ko mama Eliane. Kana kaso ni Alpha Bumbika. Ekenda na mo hello oyo mama bana. Tolo bana sikola kusema hivi kuna biso. Doko mubanga na nini parce que mbisi za, ndunde za, makembe za, na moni pe ba épices. Ko ba mama ba otala yo la kisa ba ndenge nini ko banda ko sala. Elukuna bisa lelo mbisi na biso. Lelo ko banda ko sala. Bon, awa nazo banda oyo eza mbisi na biso nde na isa bino eza makoko ya minene eza mbisi na biso na tango na plateau nazo lingana tango na nzungu et après nazwi mungwa na mai na tina mai ya moto na kofina citron na biso po boyebi mbisi ezala na bazei donc il faut que sukola ngo bien po so olambeli papa mbisi eza sur la zei ya olie boye ezo sala muteme ezo zonga donc il faut que sukola mbisi ko nga bazei ya ba bazei wana saka mwa badwa kwana elongwa so ekomi propre ote na sani après wana bongo na ndenge na kobanda kosangisa ngo malembe na bandi kokalinga matungulu nanga mpenga na bazala nano kokalinga eza bambisi mosusu nalingaka na tie biloko nyonso mbala moko mais eza bambisi mosusu nalinga na kokalinga baépice nakalingi mwa matungulu mwa ai muscade nakalingi miela après nazwi mbisi nanga na tie nazwi tomate nabwaki mwa pima wana kaka oyo epesaka pimwa kitoko na biloko vraiment il y a des gens qui ça choix bien. Quand déjà like ça, on doit aller banda c'est ça choix bien. Vraiment. Awa sikoyo na lina kata déjà ba épices nanga ezala déjà prêt. Après na siso déjà ko skola légumes nanga. Na tie déjà mai nanga na moto. So na siso sukolango tema légumes verts au bout de la secteur ne biso ça yelango. Ndenge ba yo ezala kaka vert wana ndenge botila na papa omoni sikoyo mama Eliane eza bato mosusu bayebaka te service ya mesa eza art monene donc mosusu ayebaka ko servir papa te la mesa eza biloko mosusu servir papa apetesi mais eza biloko mosusu servir papa ata eza biloko aliaka te mais waka je peux goûter un peu Muna meki pe mwanda mwa yoka obe enengi analyse. Et là on va te donner ma bosse là. Ouais. Service à table. Oui. Très important. Très important. Moi si mususu. Ah c'est vu mobile ko la mwana. Azisa nya chizo so ma desu. Azu pour ça ça panzi. Mais là on est za kuna. Oh ngana mona déjà moi ça a opesa mobile les poissons na kufino kotala. Natali na couple on a ndepate. Siko te mo bonfeta la batu. Mwebo lo meza te esukeli misana mutema. Donc mobile azolia abi opesa nga poisson. Papeti batele biloko. Poisson ezati abi mais poisson botel ozela papa tout ça kali to silisa. Boye déjà ozela papa biloko nan possibilité. Mais tout fait ka boye. Tout la boye ni poisson za mufinuku. Na mufinuku ya bongo. Poisson moko siko na biso ta invité to zaikona. Dema ba servir biso te ba servir ka papa batele moi fufu moi nini. Mateme. Tout est pour poisson binza et le pour la ina la si ko so kutana moi sur sa table. Te to bona biso obetsa lipa. Après te to ba solo. Na mona ke moi si penza ma sina moi penza moi si penza ya molua. Pikola penza moi si ya nani ya lokele na libala. Ya solo na mona ko. Na mona ba kende ba eba. Moi wapi joli na okata déjà ba épices nanga oui qui na cuisine na mokoyate yo mo ebisa peut-être de passer la pour otala ki yo mokoyate omona ki na cuisine za mokoyate na ndaka bitinda
nazo pe loko tinda ngande mama Marie tinda nga chouchou bomesana otinda nga mama Marie bomesana otinda ngai ah pe dina na tatindinga sana ngolo te bomesana otinda nga mama bana oui mama sana katele loko ko hésiter te sana katele ko mali na tinda nuna de otinda te po bilo bokata ngwa bitini songi na kata ndunda legi mo na osala ekipate bongo na kandeni na osala donc eloko na osenga bo nani joli yelanga plateau eloko na osenga kaka peut-être tant mosu na oloba olongolelinga babiloko oyo na solo solo na biso tomboka na kati olongolelinga na bapima olongolelinga kaka babiloko wana na peso mosala makasi te bon oyo na kata te bon na okata ngo c'est comme omoni aubergine bato mosu bayeba ande aubergine tokata tongola poso so olingo osalela poso tolongoli sikoyo na napelisi moto na nga te ekoma moyi ekochanger pipimbo ya biloko ekochanger nga na linga na osala biloko nanga nyonso eza moto donc ena osala bopampapampa na silisi yo mosa kobala papa yo mosa kobala yo nasuka maboko waye zela mai yango wana complexion yango wana savon eza wana je yotaka popo na biso nalie na nga dende na nga leki tene kozongala nika bino boye baboma te nyonso bazala balabala baeske bazobela malade oli na sani obosani kasa mwe wapi na kamwe oyo nyeteka bongo soko obeli nakola nango nabela te nayabelaka lelo isalela boye oto eza paradis te yaka mboka ti zotango mpe ezonga wana babeli ape bilei ya bankusu eli ape kaka dendo dinana zoto ana mpe bilei ya bankusu eli aka dendo mpe obeli mpe yaka ekendela mabele ayebaka so makambo Bonjour. Joli oyelinga muskani. Donc ça 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 ah moi mais fallait to lia petit ba chauffer de ngombe kuna ifuto lia tana kwa donc ce que to lia qu'est-ce que c'est ça kokata ba épice mais tato pesa mo to lia muke et après to zoni na mbango bon moi toi souci non par exemple so moni noir moko awa eza na nyama so moni lidusu moko eza na nyama soki oyo eza esika musu mpe ezala esika ezala na banyama mais mpo eza na nyama ifo eza na lidusu nyama koti ya toboli mpo nyama abebisaka nyama abebisaka Cara, bakilo mona zwaka. Inga piko pole de base, na pela de base. Bakilo mona zwaka, kolia te, kolia bio oyo. Ouais, c'est ça produit chimique. Kolia bio. Nala ni wakata mkini na pena kata. Na tumulu wa? Na usala mko pesa na vide kwa bien na kata mjumbo exactement. Ouais, les hommes t'as décoré, comment t'as décoré là côté? Na ukano lelo. Sante. Kani na mona ba elubu wana osalaka wana na service na yo wana. Mais ndenge na kola kama maman ce n'est pas que même na famille na siprena bango wa. Ba yeba ki pete ke oyo nga na za lelo musala na salaka komona eli oyo ya famille ndenge azokola. Moto yeba ki pete. Nga na zogu o wapiningo moni comme on dit on apprend tous les jours. Na zogu ya pa ya moko ya jetou ya jetou a cuisine moko ya na jetou aza na Belgique na Bruxelles ya jetou na biso ba mote belé ba gros bisous na kana kati ya kimia ya na zongi te na zonga na salo si de toute façon oyeba ya mazongo maka kina zongi ya wana ya jetou to pesa mbele ya jetou za la obi mosa ngamonze azakali ngamonze siko azaka na restaurant como ninga na mwandinza na pasa la. Sio ni padra pasa la wana azaka na restaurant na station. Siko zaka mosi
kitoko libasi ya pembe wana mwasi kitoko yo boye mwasi kitoko mama wana na mama sala musala na papa merci na bango sikoyo yo vitu azaka na restaurant na Castafiore sikoyo ndeki na restaurant yango na mona mwasi alingela mobali ndenge mobali oyebi ke avant ke na restaurant osamita restaurant atikali nano bana asaka ni mwa mosala so abongisi ye siko aleki atali awatili moto a décor donc nazoba bu wana epai ya jetu je comprendre nazo sikoyo monga na moto baambition ntango naokolanga tofanaza kwa jetu siko naza mona marbmv ana vatine bmv bo bamv ezaka kala basera batestere mene ya bave voilà babemv parce que bmv na mosiko mwasi kitoko na volant azomema soko alimwenda kuna yake na restaurant aza na bana misala nga eli on va voyager vraiment merci posa motema nanga te makobisami na mosimo mpona te nalingaka art nalingaka bien et puis nasali mosala oyo motema nanga oyebi ya jetu ezaki mene obisa nauti classe avant nazonga ndako mosala batasi ya mwakata bandoko mais sikoza monga posa kosali eli ekatelanga ndunda oyo aza naekatelanga ndunda elikata na tomate elisala boye esala kopenga mpe na mwana bitinda na mwa mona nakoli na bitinda na limaka antuka bango bayebinga so tuni ya nanga yaiba oyebisele ya mwana so tuni bango so tuni ya jojo nyoka so tuni ya loloti nyoka baba non ili azala mwana malamu naboyaka bitinda te kokola na nga nazoboya bitinda te kemutatini yebika te kokola na kishasa ti yaya kuna obenga kotindo kenda sembelanga boye osanokemoso baza koedike yo ke so ye atindi yo okei mama moninga loba lelo tinda mona bako non je travaille ayebi so opela bien je travaille mais mokolo moso mama boy kasi namonaki nakendeki na zandu tozalaki na mimi mbombo fiole nanga na zandu mimi mbombo olobaki otaki koparene kala te na février nayaki ntango asalaki mariage ya mairie après na avril naye siko mpona Mimi asazua te mimi asoza yora mamna oloba moninga nazoko arracher violence eza pona bana nzambe pe balobi soko moni personne calée en tout cas ça la violence ngana ça violence mimi yo boko suka mama mimi ozimbanda mwete libala te mimi mingi na février to yak donc na papa oui c'est vrai donc mariage né ya mairie après dans une sur avril to na mariage né religieux ce qu'on a dit prochain mariage to respect kala mingi te mama kala mingi te lubu zambe on est sans pour ça on est en mariage naza déjà bon baka déjà ngai dina na ozala mama na obo invitation faussée mama elem to pesa bebe kuna basi mama eliane te ba na ba batu mangai vraiment bombika oyati en tout cas bombika yana matete baya so que na tina bombika madame madame à Bruxelles vraiment ko baya ba joli bilon ne son ensengo ezoya te nabiso yelanga muscade na nini jela kufeli bilambati jela swa bilamba nazoyesa oyo eza 5e fois banana bandai koloba jeli banda banana bilamba na bon awa toza na kati deja matungulu awa toza na poivron yango oyo deja oyo ndembi oyo céleri na biso siko poivron ndembi céleri bakota nzungu moko oui soko lingi pe otonga bolamba mona nini banani ye neti poivron oyo na obwaka ye mwa mokie kaka na obwaka ye kaka mwa mokie nakobwaka ye kaka mwa mokie na mbisi na biso mais ekota mingi céleri na ndembi mais poivron na biso mingi eza mpona légume na biso ebongo sikoyo tomate nakata nde tomati natila olingo kata tina nongai tomati sikoyo nalingaka limbisa mameliane nalingaka soki nazolamba tomati defo nazala nango banda na kola nakoka kolia poso ya tomati na biloko te
Très bien. Poso boye. Na biloko na okoka. Nga tomate na nga. Na longola kaka poso. Ngolo kitoko yebola. Pour moni basa kitoko ya négligence. Avant de la kamanzaka na ye, avant de libote ni kaka sala nga boye. Sala azo baté za na mama lambaka. Si si. Nga mama azora temps ya kolamba. Mais zo mona na déjà ti. Donc na longola ka poso na nga boye. Soki olingi olongola ngo somoni eza makasi ozwi mwa ma ya moto sopeli na kati ya ma ya moto uswa soki chauffer ma ya moto ozoka otie vandi ntango ya kobene poso nyonso elongwe uswa soki eza na glace eza congelé ozwi kaka ma ya pio osopeli yango ya obendaka boye elongwe azolongola osonanga azobongisa deja babiloko ezalaka deja wana ya na opelisa moto po lelo mama eliana boye tolamba na réchaud tozolamba na boye tolamba na prisonnière tozolamba libanda na makala na mopepe oyo et puis biloko ya makala eza na feeling ya makasi sisi yango na pimbo mo boye ouais et puis omoni tata niti moni atangani na sala na service traiteur Por exemplo, bato mususu bazwi vraiment moi penza brochette tata na mafuta bo. Na ko c'était ça so. Nga sikoyo monite ba image na sikoyo na sima pa mwana. Na ba barbecue tala mine de tinga mona munene. Parfois na zakutu pona lamba na ndako mwana makali banda. Na bintu banda pona la même penza papa na nini. Ah lengele. Matai yang ana emisa Elias. Ela wana kaya ida bieni yo po yibisa mtu mobali ngala lengele. Ndo kumana zaka boy na vandi moni ya na dina. Ndo kumana zaka kumana vandi. Même si peut-être pas comme la bibsa na ba téléphone. Moni oye bakape. Na ye ba bibsa na ba téléphone des années. Parce que ce sont tous nos moteurs sur la défense et continuent au bon. Mais ceux qui ont mon attaque aux parfait, ne faisaient bien. Moi, ont changé. Exactement. Quand vous m'avez fait la petite comme chérie. Au moins, les amis, bon vandi bien, bon vandi. Papa, tu m'as ma colonna, tu m'as monté dans ma colo. Aussi, mais la moi, l'ité. Bah, qu'est-ce que banit? Bah, qu'est-ce que moi, c'est bien. Moi, on a un papa chérie, ça n'a défendu les années. Moi, ah, défendu. Nous, on y a ma bonne, on n'a pas là. Ah, il y a ma bonne, on n'a pas là. Ah, ma bonne, on n'a pas là. Ça, c'est tellement bon. Alors, on commence à faire. C'est comme ça qu'on améliore le mariage. Vous comprenez? Mais ceux qui ont moto de la route, attends, il peut nous assurer qu'on a la baie ça. Bon, ah, on est là, on est là, parce que non, c'est pour ça qu'on a un monde. Il peut faire la bonne papa. Tout les gens papa, la belle mon enfant. Tout les gens malades. Madame, c'est comme malade moi là. Et comment est-ce que c'est belé? Bah qui c'est moi c'est comme c'est belé. Bah qui c'est moi là? Il y a solo. Qui c'est yango? Qui c'est moi yango là? Laissez na libomo bien. Na laisse crêper ba nini ba nuisette pe. Oui on a maman nuisette. Nuisette ndenga na sina tonda na ngwa ngwa likam. Même si sona fongola. Yango. Place à côté kaka ba nini na yebi petit. Biloko wana. Et ça là? Moi ba robe léger. Ça va dire le côté pata. Mama eh. Le côté na ka pata. Atelo ko ya kiti. Ko ya kiti le côté na ka. Vraiment. Ah, tika. Pesa na bela nga posa moite. Ai na nini? Jus hein. Oui, qui ça m'a rien dans la minute. Il faut lire. Il faut lire. La médie. Qui n'est la livre na chambre là bas. Livre où ça Nicolo ya frigo et chambre. Zombo eza wana. Yana na. Le bien na qui si maman. La merci Plamedi. Merci hein. Il y a d'autres en français. Oui. Eh mama ile na bosa na ki, ndio bosa la boye, bisi na ngisa na moto, bosa ukauka. Ah, d'accord. Na utana lindu na wana. Ah, OK. Il faut dire que vous mettez des moyens wapi. Et puis na ngata ya ni Marie Louendo. Au moins ba nini ba body magique on a l'accès ton avec nanda. Oh, tu n'as d'autres pas pour ouais. Il y a bisi na bi ah. Oh mais matin ngate ko malaki ndio ba bandunda wana bo bandundo le pesa su. Et puis c'est ma passe. On va monter ma passe. Ouais wapi. Surtout tango. Ai na muscade. Liboka ngo bien hein? Ah, mais on le passe là tiens. Et parce que jamais.
Eh, oh, bien déjà. Eh, na munga kufuna sima laki na moyo mkema. Jadi yela manjuma. Salo yela manjuma. Balu kata buena. Oh, basi mtoto wako tabuspua bibi zote mama ai. Msuku tachapeka mobimba. Msuku napachaka mobimba bongo. Mibimba pe bataka, minga no sala boko. Ekota. Weza ya mbisi ya. Ya kono kocha mibimba elemba na ngona. Oui, na legume ko tano ya mibimba elemba na ngo. So fini. Jérémy, sinon ça va, hein? Ouais, je fais ça. Eh, bien ça va, j'ai un bicarbonate boye. Comment des arabes le rasuka suka, hein? Ah, il est quand même bien, na chama na nini na sac à bagage à main. Elle met gina suka. Ah, il est gina bien. Eh, on come Era comme qu'on a quand encore. e bimbi lo va ata. Il va donc. Na folie boye. Après ça, on vient wana. C'est du bicarbonate, madame, c'est mal fait. Wala tona mo bol, hein? Bon, peut ma faut que tu foot. Parce que les questions de temps est belé. Yo basa boye. Eza na chemo ma bien comment dire. Ouais. Pour tout. Comme de la mode étrange, go. Tu on va sachet vanille. Mais ma bien ma carte. L'excellent temps est belé vraiment. Mbisi. Sani. Na nzungu na bonsai. Ah. Na bonsai bien. Na soupolaye. Ah, ma boya santé bien. Vraiment. Ba biso ozo te kola pas encore. En tout cas. Chaque jour là ko yaka mourir. Olamba boyo ko bozo ko beni. On est dans ça pas ça. Oui, mais là, donc, il a remis balai dans la main. Il a dans ça la deuxième. On appelle ici qu'à monter là. C'est des voitures là. Une heure de danser. Non, quand t'as citron, la bouche. Tu mélanges, non? Poso olongoli te okolambela papa boye mbumela ekani ya kotafuna boye mbisi ekomi bololo nzoka nde mbisa bato eza bololo te mbuma papa tafuni soza lino kolongwa ekangami ekotiko na lino oh la la en tout cas oui arrive. Casquette à citron. Ouais. Dans du citron moua. Et on l'a apaisé. Là on tient la mise. Bolanda, babi li poutre za moko ekangele keseni. Vraiment. Donc, biloko ezaka biloko me muta za elambeli na ye. Ouais. Soko yebi ndeko lambaka ya yo. Ko critiquer nanu ya moninga te. Mais kapende moninga salaki, otala nanu siko ko bima malamu te ko bima mabe. Bon, muso za kana kotaba, baba sala ngo bongo mais on a la façon dont ça la katala pe façon ya moninga, on apprend tous les jours. Ngam kona saka ya mission moko ya kolamba na mama alinga. Bongo ba mission culinaire na banango kala. Na banango depuis 2015 hein.
na sala émission na mama alinga na 2015 émission o makambo kolamba o mama alinga azwa tosali bakursa so bi Juliette nayeba te pourquoi mama alinga so bi Juliette tosoma ngulu ebike toye mama alinga zo skolo ngulu azwi Juliette abaki baliboso na mona yango na mona yeba te amonte j'ai appris baliboso mama alinga azwi Juliette bandiko palola biboye nde bandongola nga bato beli mpe basepelaki on apprend tous les jours eza na bato mosusu baki kone tout basala bongo basala boye tala moninga ndenge asali yo saka na ndenge na yo ta mpe nde moninga asali meka mpe kosala ndenge asali oyo kana na mwa moni mpo nini atiaki citron na mungu na mai ya moto po elongola bazei ouais mbisi ma propre kama mukimisa mbali ndako yango eti abasa bayombi wana kimisa nga mbali nanga ndako ya sukola mbisi palola eboye po mibale mikolo bakoma otamaka nyonso omota mosala mbaka ndenge nini yo solo vraiment Jérémie pour aller kokimisa ndako Olia. ekasi Soki ba peke za ngabo. yo saka na libumu Bango bibango na. bisi nanga nasali bola tokisi eza na balegime vert mosusu batiaka mbisi te parceke nga na préféraka kotia mbisi po nga na limaka nanga na tie legime nanga mbisi cango mbisi ndeka tolobaka omoni baluba nde balingaka babiloko batiaki bambisi te baluba omona balambi kaka legime kaka batie mbisi te batie kaka nini njilo kako njilo njilo moke natiango na kati mpona namona batie kaka njilo apamba nanga mpe foka mbisi atiaka nanga mbisi fo mbisi nazwi kaka bapembe wana ya mbisi ya kati bapembe wana ya kati ya mbisi kotia kosote yango mpe eloko bayebisaki ngai mpe bayebisinga mpo baémission mingi nasalaki tele réalité mingi bamama mingi balambaki baotina kosola mbisi eya mpe malamu te me nga na posa mbisi nini neti na legime mbola tiaka oyo pembe wana suni kotia kosa mbisi oyo te bayetesaki comment est-ce qu'on a aidé? Ah, bah le bébé. Ah, bien quand même. La bébé c'est sani. C'est bah quoi? Les cannes. Ah, ma cambo, hein? Yé bongo. T'as la bébé que sani, yé c'est la maman. Donc tout passe donc quand ça lié au moté. Et si mal. Ah, tu fais comment dans ça là, hein? Nzombo, hein? Bon, de moi, la mbisi, mbisi, moins cher. Oui, t'es. Oh, c'est pour nous. oyebi ki kosala mosala kolamba eza ya volonté soki omoni mwasi ebolamba te seka alingi te aye kotia molende te aye kosala volonté ya kolamba te kolamba vraimen eza volonté mpo eza mosala ya mosala makasi eza volonté après c'est malbanda mama bomi mboka ye binana bomi mboka ye
Na poto la monta. Mamele musala makasi boy. Tokola la ngoti. Nazo ebiso ala melo mona lobaka soko na seni ko bosante ko na kasa. Tokola na courant te na tawo courant za mami. Vous na courant. Moi poivron na lobaki kaka chaka mukie. Oh, ndisa ma esenga piko tabilo ebele te. To chemo céleri. Oyo, matungu na biso. Ndembi na biso. Bon, merci. Ndembi yango wana na tie. Après la suite tomate na biso. Longa moyo ya comme rouge. Oyo comme rouge. C'est côté inga déjà ce que va le comme rouge. Tu vas passer ça. Tout ce que tomate. Na tomate na biso. Moi, je vais biso wana. Dans le bac ya mbefu, waki na kati, na moya rouge, et puis ça va ngeni. Oya rouge na olongola ba biloko te. 5 piments. Na olongola te po. Po so na longoli et soit. Donc biloko so et dépendant na moto en bien. Donc on a longoli boye te po so na longoli souki so e koti na biso wana. Po so e bi considérant la tiki e boye. Oyo na longoli nanga. C'est ça, 5 piments. Par rapport à la quantité de mbisi, La mbisi, ouais. Vous mettez à vous bien. Aya que ça m'a bien boisson pour. Je arôme na biso. Moi mungwa. Boaki na tati. Donc mungwa pe na biloko esinga eza ebele te po ta attention. Attention exactement. Ça li boye. On va qui paye. Bien. On se va comment s'il te plaît. Ngisi nzungu na biso. Nzungu na biso ekota na ngisi. Voilà. Na otika mona metoka na mingi yango moko. Après ofilika. Na ozipa ye. Na otika ye nanu atoka ye moko bombisi abenda mai. So abendi mai na otala quantité mai na biso. Après na ko bakisa soki naza mposa mai nakobakisa mpo mbisi po ezala mwa mai ya kozolela makemba obenda mwa subu esalaka bien makasi. Donc voilà nazozipa nzini na biso sumoto na ngai po ezala makasi courant na biso ya RDC nazopepa courant na biso ya RDC ezalaka boye. Il faut préparer air moko pour les anango mais mbisi tellement ça ça toka penza na zipi donc totiki yana quelques minutes après tout ça là ici toko tana na ndaku pour la tunda encore qui m'arrête pour la darate c'est moi ouais et moi il m'arrête pas maman Nauta ni sabona seksumwana na mai. Mai nauta biso. Tiki na mbisi kuna. Ego landa. Tiki na mbisi kuna ego. Legime na biso. Moi c'est faut boyer ça te parce que musu bazalaka. Banda kona mbelo mwa wana. Auza na nebela. Ebela bakati musu. Nitala mwa boyeko biloko légumes na biso ezala kaka vert. Siko vert oyo basi mususu bayeba na bango ndenge kosalela ngote. Bango siko tozolakisa bango ndenge nini ya kosala. Mususu soko lia légumes vert na ye. Alami légumes vert c'est comme chocolat. Mususu so alobi atani bicarbonate
au moins la temps sous au lieu il a comme savon. Donc moi place où on a dit que ça là. Ouais, moi place on a dit que ça là moi problème hein. Il y a beaucoup mais il faut qu'on la qui ça. Oui oui. Et ça va bien on se tente sous ngaso bâtir ngango. Donc ah parce que ça on est ni dans le canal yeba mtoyo ayebi comme ça. Ngabe lobi na ona sa nini? La salle. Elle a tiré boyer. On a pas tous les jours de me voir le donc on tient belé parce que comme étouffé la kati et que vous allez sous verte et que kangama et puis chaleur wana et ça la moi comme chocolat. Donc elle a ça la bouillie. Ça donne elle a ça la bouillie. On les a déjà. On a ça déjà. de propriété. La solo. Maman va dire que nous sommes comme propriété de la patience. Ça passe pas. Ah, au moins, ils ont du mal à passer. Tout le monde nous a attention qui papa est à côté. Parce que moi, je bien classé. Joël, moi, je bien classé. Nous avons bien. Donc, nous avons rien. Avant déjà place maman, je n'ai pas propre. Nous avons les OPC pas si bien. Oui. Alors, celui qui veut qu'on a bien. Et bâtiment hier. Ça bout à maille, on a demandé ce que tu m'as ébélé. Tu as talé ta maman était, hein? Kanaye asuka ya kaka kumikimwa c'est bon tout petit. Idée ko za bien mais intention na ngonde. Idée ko za bien intention. L'idée est bonne et l'intention. Il y a une jour où on va chauffer. Bon. Ça la boubou to silisa. Si. Kuna to tito sa makemba awa. Oche huile ya voilà. D'accord, on les pour toi. Maman est bien, hein? On dit qu'on la profonde. Ana tout ninde, na longa tola longa. Nous la profonde. Et on va poser malem de car. Nazi légumes nanga. On a sina to bisaki. Na tie na matungulu. Amenya no moni otuna inga légumes okati te. Na minute oyeba te na kata ki to na kata ki. Oyo. Non, moko, on a fait sur moko. Ah, ok. Bon, ça vient ma casse. Baka kolika kutungai. Oh, tu vois là. Oh, les kinyao comme ça. Comment maman t'a l'accent? Maman. Maman gentille, hein? Ok, maman bien. Ah, maman. Ya baba ka ko ba prendre ko maman. Et pas maman. Maman to zo wa. So ko mwana yo kana na maman na ote oza modi. Ça maman to zo wa. So ko za mwana yo kana maman te oza vraiment modi. Maman ola be biso nini ko. Maman ko lokota nzambe yo ko zo lo. So yebisanga na so to moni totality. To yeba ndeni. So za mwana yo kana maman te modi. Maman ko lokota nzambe yo ko apesa punition ko mutacho na mokilo zo kana na ete. Vraiment. Olikola na mateya na ete. So za modi te. Vraiment. Yango bilo na biso to tika. Pas aussi bien, hein? Faut penser bien ma Ouais, contrôler. Bien, na contrôler tes pour na évidemment maman pense bien ma casse. C'est bien alors. Bon, na ketcha makemba na nga moto. Na réchaud pour moi. Voilà. Petit na moto suko boye atoka makemba la biso ye wana na moto. Donc, tous les là, tous les amis, nous invitons à la table, Tolia et le bout d'Inana, la douce Salambi, Nabil Mavinga, l'invité Vino, Nanefa. En tout cas, la cinquième papa Jean-Marie Chilumba, papa Ogi,
Chibangu, Chantal Miller, Bibiche Divengele, la bengipe Mama Jackie Masengu, bandeko nyonso boya tolia ensemble. Le tos de la mouké, alors on va gagner tolia tolia. Bon appétit, bon amouké. Et voilà, on a pas dit bon moni ndenge tu passé journée na maman Dinana oya groupe snack. Bon monde tokendaki zandu, tokendaki wenza kitambo, bana kitambo mikoro bo sepela makasi pona osala mingi wenza na kitambo. Nde totambolaki, nde tosaki wenze, tosombi biloko, tosomaki mbisi, tosomaki légumes, tosomaki makemba. Moi c'est soko azolo mafasa motema kokita kwa lamba biloko kitoko. Ah nana kati ya Kishasa na ndako maman Dinana. Na kotika maman Dinana maloba apesa kama bref mukie na ndenge nini asaleli biso bilubu oyo tozokende kolia lelo. Maman Dinana. Ba mona ki meloba ta mukie moi une minute mukaka pona. Pourquoi biloko comme na soka pona moni ndenge serve. Ezela na maman pa. Maman Dinana yo ko ifa mala bato Yes. Bon, t'as la canne de l'obaka, ne bois pas qui est pour le mariage, n'est pas la terre, toujours dans la baquette. Moi, si face à la propre propriété, c'est le mot vraiment primordial. Quoi qui peut quand nous avons yoté. Pour la case de nos produits, on l'a tant qu'à bloquer cherté. Ce qu'on a bon, ça nous a bon, c'est place aux vanda, nous a place aux olala. N'a pas compris ça. Votre landa pour ya maman Dinana, n'engezali. Je vais le cacher malaki, ça t'a landa pour n'engeza propre. Ce n'est pas quand on a bana, on a bana. La carte est là pour avoir bana bazali. Si vous avez un bois, bana bazali, la chambre bozo sakana. Pour t'amener moi ça vous sinda pour que vous baquet. Il faut que vous ça parce que ba propriété oyo makamba boepe kimisa kamibali bandako. Ceux qui m'ont balé avant dans ndako, ndako etonda kusia. Mobali azovana na ndako so mavandi ka bona kiti plus likola kiti ebukane. Siko so ka bimi, ayo okuta na ndako boyo ba bongisi kitoko bo mobali osane. Ok, naïpe. Quelque pour la propriété pour l'environnement, mon tout fait vendre à aspirer leur mot bien. Avant de placer mon corps, ce qu'on a bien un peu pas ça bien. Quand la vie mon corps n'ingé ni de comme moi si mon n'ingé moi c'est à Bongisi, d'accord naïe, mais ça n'a qu'à se Kinshasa. Quand la même à Bongisi d'accord. Si comme vous savez, on a besoin de mobile moi à côté. Azala canon na photo. Ce qu'on a vendu, qui te bukanaka. Ce qu'on lambi, ouais na Thompson na qui finit quoi servir. Aya kuti moi c'est à boy, propre boy. Abongo si d'accord qui toko boy. Potala. Et là comme super service ya basani. Il faut qu'on y ait un service ya basani de moto servir mobile. Tala ayambi de connaître à moi si. Potala nenga sali mesa. Ils ont basé mon sous négligence, il y a la carte table, ma casse. Parce que nous servons à papa malonga, on apprend tous les jours. Ce qu'on y a, la négligence dans ma cambo, on a négligence dans ma cambo, lamba, on a négligence dans ma cambo service, on a bassin comme on s'appelle ça. Zota maïle et paya, maman Dinana. Maman n'a pas en tout cas merci et pour nous faire félicitations. Comme on a vraiment, Nazar vraiment très épaté. Nazar vraiment épaté. Nous n'a coûté pas na yonda pour kitoko. Olambi kitoko basani kitoko eloko boyang makambo o mibali bakoma kaka encore pe kolo mina bayombe o bayombe bana kindutre Mais ça c'est quoi kindumba ngo sekonde ya boyeti ko potra mobile mais na sasa ngo yango pona ni mutayibi ko tosona na ye mutabu musi place zo vanda mutayibi ko lamba pe ayibi ko sani mama pardon na lobi mingi tika ngai antika wana légumes na biso omona ndenge to bandai ko salango oyo ezali mbisi na biso ya mai et soto ye boeto telemi oyo ezali makemba il faut que moni so kitisi makemba olongoli yango na moto il faut ezana eloko moko oyo ezo garder moto donc na préféré ki natia na place natia na baski bakuli na lobi natia yango na thermos nanga oyo ezali bien protégé yango na fungoli na no thermos nangai omoni na fungoli mufinuka liboso ya mibale pe ezali nyonso na po garder moto ya makemba yango na oyo eza makemba na biso donc soki mutangazwa afungoli pona moto esila te donc voilà oyo mbisi na biso servir na pe na jouer la mobile wow papa servir papa omoni donc bazo kotala esika na yo donc voilà pe na za pe ke moi si a servir mobile moi servir na pe
pour balcure à l'audio. Voilà, exactement. Donc ça, le coup, c'est vu mon mari, kaka. Légumes naïe. Donc, on a kaboli bopo, likemba naïe, koza awa. Exactement. Alia bien. Voilà. Maman Eliana. Merci. Yango yayo. Likemba maman Eliana. Rose fourchette na maman Eliana. Vraiment. Pour moi, la va de vivre, c'est ça. Bien sûr. Merci. C'est tout? C'est tout. Les cookies. Attends, la numéro mais la lire un peu milité. La lire à raison à l'éboyer cookies. Il m'a payé un boyo. Il y a beaucoup de gens à la tête. Puis il m'a scrollé la mesure maillot. Voilà. Il m'a payé à la lime à Miliane dans les cas. Et il était dans le boina. Et puis pour la vapeur, on a mis ça dans le bail qui s'est pour nous tirer pour appétit. C'est appétit, raison. Voilà. La zui bisinanga. Ndape écoute Maria rappelle minute o. Akoyo bimaka no miss. Na zui bisinanga yi na chena sani. Na chimoso nga. Na telegine. Légumes nanga yangwana. Et voilà. Bon appétit, maman Eliane. Merci, maman. Bon appétit, Nayo. Merci beaucoup. Namba pambola yo. Natana on disposer tanayo. Non, voilà, mais bilo on kutuko. Nali na noté maintenant moi quand les akitoko. Côté kitoko. C'est le même côté que tu m'as été. C'est ça. Oli kisasa mingi, na kisasa te. Bilugo oil. Ouais, ouais. Parce que on va ronder. Ya moto olia on est. Imaginez-vous comme. Au bon il était malabiso, et quand il m'a été et Beli a okauka. Mais exact olimba namno. Parce que quand on voit qu'il m'a dit, nous on finit de construire sous sous. On a tiré quelque chose dans moto. Na makasa likolo et on a boaki on a etina fetisi na tika on a manda mona le ko makasa ameli mai akauki ndabi mi boy en tout cas na je sais bien que biloko oyebi mundela na baka avant les na mnoko folie na miso yango to les na miso avant les na mnoko bloc qui tourne makasa. Merci beaucoup. On apprend tous les jours le mot bon moni tala yekola so wa iko bongisa ndako bente bongisa ndako tala mondinga mwasi na bongisi bongisa so yebi kola mambisa mai malamu te tala ndeko mwasi na la mbisa mai lamba so yebi ke légumes na osala yebi maka chocolat la nani nga lamba ko maka vert de peur que mobali akenda kolia na banganda takenda kolia epa ya bato mosusu malamu mobali alingola makamu nyonso. Marraine à Oloba. Marraine à Oloba. Na ebisi bino de ya pojo ngo kamwa te. Eh, mameliende. Na ebisi bino. Mameliende mto ya na ba. Invité. Donc, na lobi na mingi te. Na pesi mbote nanga. Epa ya bae balinganga ba fani nanga nyonso. Merci pour Natala qui annonce Mamélia Natiaki. Na mona ki batu balinganga mingi. Na pesi bino merci. Ba conseil na bino nazana ngo. Bani konanga ba o baloba ki natikala ka boye. Na okende wapi soki na longoli po oyo. Donc natikali boye. Et en plus ndenge ka nazalaka dinana a changé te dinana la douce azaka ye. Merci Nabino, bae oyo balinganga te nzambe a pambola bino pe po biso tozana biso mutema munene donc nazana moto te na loba na mokili na lingaka te donc ngai mutu nyonso nzamba keli na lingaka ye. Merci Nabino ba place oyo ezaki ba réponse fallait pas na répondre na monita mususu bato mususu bazaki choqué bolimbisanga boza mutema munene yeso alobi to limbisana bolimbisanga ba place onga na versaki bino
En tout cas, merci. Napesi Mamiliane, merci Ebele. Et puis la Providence. La Providence et Kendeli Bosso. Et surtout que tu as mon oncle Tasuna Kati. Donc voilà. Donc Zawana bana la Providence dans Zambé à Otia Loboko. Napesi Mote na papa Jean-Marie Chilumba. Napesi Mote na papa Ogi. Yo na bonne na parrain na papa Nito na papa Jean-Marie. Et papa Lito, papa Nito na biso papa Nito parrain nanga. Papa nangai. Papa yo zela kaka no représenter au papa yeyo. Mais la sikoyo moi na présenter au papa yeyo nanu te. Mais na yebi déjà que bozali ya papa nanga na mama nanga na zui na mokilo ya se pour à part parents biologiques. La zone a ngai maman ni tout moi ce qui toko pembe pétai pété donc pétai mannequin pété ba mannequin bugo ba koma Miss Lolo donc maman Eliane ni tout nzamba pambola ye mbote na bibiche divengele na famille divengele nyonso na mona baya Mariana na zomona bango nyonso ndenge bazali en tout cas vraiment merci beaucoup bibiche divengele Julie na biso moko ne to benga kaye belle donc belle na biso na pesi yo mbote na papa na bakenaya ba Ketia ba Yanise ba Eden en tout cas mbote na Noko Junior et c'est Kazali na Allemagne na pesi yo mbote ba gros bisous na maman botinga maman Charlotte Dodo na pesa nga makasi voilà kisanga ndenge ko bumisa na table ya ko luka ko s'occuper na papa ndinga opansa makemba ndinga ko pansa makemba opansa makemba bien. Bon, les ambiances, il y a Moussala ou sa émission. En tout cas, et ça n'a pas cité, et soit. Ce que ça n'est pas, c'est Limbisa. Limbisa, c'est tellement fragile, donc on va choquer. Donc, et ça va choquer, ça n'a qui maranga. Donc, pour la qui maintenant, ça la karawana, en tout cas, vraiment, vous ça n'a pas cité. Vous êtes tellement trop. Ce qui vient de qu'on a besoin de singa sousou, et que ça n'a pas mabé. D'abord, on a dit que pas maman Eliane. Mais ça, on a la batterie réalité. En tout cas, na kosepela bo pesanga ba conseil pour conseil mutalimba te donc bo pesanga ba conseil pour boza ba ya nanga ba leki nanga ba mama nanga ba noko nanga en tout cas vraiment boza nyoso yangai en tout cas mbote na gypsy mavinga na Luanda leki nangai et on a bengaka makati mini mbote na Sarah Masia la kimora moi na snark leki ya na ya dinana ya din donc Amina Tatia, ba gros bisous na bino ba aussi la thé, aussi la thé. En tout cas aussi la thé au moni exemple mais les émissions na quand même émission na quand même botala nan en tout cas mbote na président Caleb wala bimisi kimuyombe botala nan bien la tête mambo c'est que Vanda muna loza moi batu moi zoli moi tatu tala en tout cas vraiment bambote belé Véro Matuta na kati ya Paris Véro Matuta ba gros bisous ya yo yango wana en tout cas Chantal Divengele gros bisous Chantal Miller ba gros bisous Bibiche Divengele en tout cas bino yango wana bisous n'apportez bino na cœur nanga je vous aime beaucoup bye. On a pesi bino mbote bino nyonso ba ebolinga mamelia nitu balinga service de conseil la Providence ba ebolinga émission pour le mariage deka na lobaka. God bless you, que Dieu vous bénisse, Mungu abariki tatanza mkalisa kuna Pauline ozoma ba munene nango nazoya bato ba ebisinga ba mamelia nitu pesa pe mbote na kitete la siko mama Alpha Ebisenga ndeli ba pambola na kitete la mama Alpha Ebisenga o ebisanga ti lelo ebisinga te na tuna pasteur Francis Lola le leader ti lelo yokutalobi ayebite babi pona osukisaka na nzamba nubele chenel bana betu bons na sukisaka parce que oneza munoko oya ngai yango na pambola kabila na munoko mboka nanga nzamba nubele chenel bana betu bons bye bye